DSV. Diana sous le foot de vous pertale, les amis de Wechi. Il y a solo, hein? Et si quand on a CNZT, tu l'as pas momi. Na CNZT, tu l'as pas moi pour le ah. Moloto JP Okanda. Toujours na CNZT Mère Solange. Yesolo bandeko nyonso oyo bomesana kolanda biso na ngonga oyo na 3W Radio Télévision Lisolo. Ezali toujours yabino DSV Diana sous le foot de vos pertal et moto toujours na kati ya batu. Lelo to yelibino toujours na ba formule na biso kaka ndenge to mesana mais sans plus tarder nako informer ba auditeur pe ba auditrice nyonso ebolanda kabiso na 3W Radio Télévision Lisolo mokolo mo vendredi oeboye bakake les amis de Wechi Cyprien Wechi DSV Diana sur le foot de vous na masolo na bisoto yaka na yango vraiment bandeko bolanda biso na kati na abokebi bandeko ebele bakotuna wapi Cyprien Wechi ya solo sans plus tarder na koyebisa bino ke mwa nkokoso na mosala vraiment babengi na lombangu esika oyo ndeko a rapidité mingi na mosala esika oyo babengi a bandi de 17h pe ti 23h ya solo bandeko moye a zala na biso elongo te boyebi kolia ezali famille musala ezali famille mpe esengeli kobatela mais na tango oyo vraiment azali na musala yango bandeko ezala libaku katu na bino te vendredi prochain nde bokomona lisusu bilili nde to continuer na ba débat na biso ya solo bandeko lelo to koteli bino na sango ya bololo sango to bengaka ya bololo ya mawa sango ya mawa toko kende to pasola na thème oyo les anti-combattants. Bonsoir, ça dépend à quelle heure cette émission va vous trouver. Vous devez savoir que nous sommes ici à la gare du Nord. Je veux dire à la porte même de Paris, Wapepai, Bateau, Mosusu, Papa Lobi, Piso, Nangambo Oyo, nous allons apprendre à vous soutenir Raïs, notamment président et à Congo, Joseph Kabila. Wapepai, Romona, Barona, T-shirt, Balaki, T-shirt, na effigie, Longia Kabila, PPRD. Ensemble, na gare du Nord, JC Diboko, Basalaki, va témoin, César Ngadi, Olobini. Vérité, polele, sans tricage, Cléboa, Bomoni, hein? Jaune, ce que la Gissi qui est PPRD. On va bombanité, lobby président Aza Moko, président Azali Kuna, Azosa Moussala Naye, Baye, Bamilakisa, Baloba, Makambaza, Nango Bisopé, te reposer la question, dans le cadre de la vérité, polele, sans tricage, Cléboa, pour Boyebi, hein? On va réclamer que yo, Melaki Biso, Basalaki Boye, les lots, tout le monde va la jaune, tu retournes à Baron, Makambaron, Ezali, Ndengenine, Adi Londolé, hein? Alors, on veut savoir, d'ici Mwanga, pourquoi les lobes poni, Bola Taba t-shirt ya Kabila, aussi longtemps que il y a des combattants basalia, des combattants bazo revendiquer, bazo na makambo ba t-shirt oté, na on va concert et bino Bola Taba t-shirt, Bola na gare du Nord. Pourquoi Bosalon est-ce que ça provocation, message les animes, pourquoi les cambo? Il y a une provocation pour les amours na biso. Pour les amours na biso kola. Pour banda pe qui voyou awa. Ils ont été que mutu mo te oya alo balanga que non. À partir de là, on a la t-shirt. Non. On a mon ça vous voyez ah. Na buna wa bamsuku baya ko toya. Ils ont mon côté oya AF ça non. Longo là parce que on a mera cité, on a président là non. Et talinga été à la président na biso. Monsieur yé ninga voyé mais qu'est-ce qu'il a été élu? Mais là on a bien na biso. Après maintenant ce yé mo a décidé à diriger Moka. Ah, on ne peut que te soutenir et tenter l'élection peut comité. Tout à l'heure au niveau comme tu as gagné. À venir l'élection c'est pour te soutenir. Et ça même yo même au YPO, au TPO, moi candidature, on s'oppose pour soutenir. C'est ça, comme par hasard. Donc comme par hasard, tu es là qui, hein, et où met trop ton moni, bah jaune, en bimi siko, parce que bah combattant, bah qui partout. Nazalia, on a pembé ni Robi, hein, Robi, bon mona qui est dernier, fois Nazalia qui naïe, à l'obi, mais tolembi, hein, ma solo on trotika, hein, bah comment met la biso, mais Robi na moni, hein, on l'a si jaune, hein, vous savez qui c'est qui t'a présent, bah fouta qui binombo, on te, malo, on l'a été là-bas jaune, et là qui s'ini.
On est un collègue dans le lobby, grandi ici, jeune de Paris, je soutiens mon président Joseph Kabila Kabani. Donc, tu es dans le souka. Tu es un combattant, tu es banani, banani. Tu es la mboka, tu es la mboka. Donc, tu es la mboka, pour la école. Tu porter un t-shirt à Joseph pour le président Nabiso. Donc, tu soutenir le président Nabiso. Mais tu es là. Ça ne touche pas mon président. Au moins, ça ne touche pas mon président. Et Simbi, il y a un peu de tu même pas. Au moins, tu as vu ce que tu as dit, mais il y a un peuple congolais. Baba Divé Bagité. Bissona Boye, on était embauché par ambassadeur. À l'époque, Jean Chamba Bossy. Oh, bonjour, même quand tu bats Divé, tu as beaucoup de solo. Tu y as mbaillé, à comment bien, tout ça, puis ma solo fait bien. Ma solo, il y a bas Divé, et il y a un après. Mais il y a un après. Ce qu'il y a, combattant, bimi. Mais les vrais combattants sont non, mettons ce qu'on est autant ce qu'on va vrai combattant. Ils ont banane, ils ont banane au ce qu'on va coller, parce qu'ils voient ou battre au bâton roya, on va dire ce qu'on est combattant. Mais non, mais qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'il y a des combattants, ils n'ont jamais eu d'opposition. Opposition, mais ça la matière. Ce qu'on en a eu marre, que net général et tout maroya, peut-être, imagine qu'est-ce qu'on est, ce qu'on va mettre, ce qu'on général et tout, ce qu'on est, ce qu'on oncle n'a pas. Qui lorsque on va menacer le général et tout, mais oncle n'a pas ce qu'on va bêtir. Ce qu'on a un nas comme ce qu'on a collé. Na sala parce que du voyou si on est qu'on a régionné ningani alors beaucoup na processus même bino ba combattant parce que tous hommes ba combattant baza bano ba koli a na mboko to fani bino pe boza bano bo koli a na mboko to fani biso ba to yeka ko ya to zo botande a na to yeko ya bino ba botame bo koli est-ce que vous envisagez bino ba combattant bo kutana bo solola bo trouver parcelle d'entente pour bo eti wapi le processus est mis en route. Le processus est mis en route parce que nous avons vu, ils ont menacé les musiciens, ils ont menacé le général, mais ça salit l'image de notre pays. Mais imagine-toi que les Marocains, les Ivoiriens, les Mindélé, que ça c'est la guerre entre Congolais et Congolais, mais ils ont salité. Mais ça c'est trop sale. On laisse ce qu'on et que tout continue la guerre. Mais là, comme nous sommes là, tous les jeunes mais qui sont mais qui sont grandis ici, on a décidé de faire une association. Donc contre les anti-combattants, mais contre ce qu'on les voit. Combattants, mais ils démorent bien. Mais pas combattre dans l'illégalité. Mais non, mais bon, ce que nous combattons, pour mettre un ministre, pour mettre un ministre, mais ça veut dire quoi? Parce que l'image qu'il y a comme ça, pour qu'on ait un concert, il faut rien, ça va remonter. Le président, non, mais le président, mais Sarkozy, mais il n'est pas français. Obama, mais il n'est pas français. Mais les Américains, ils acceptent. Si Joseph Nengana Boye, soi-disant il est rwandais de machin, mais nous sommes obligés de l'accepter, de le pousser le but jusqu'aux élections. Sauf que si on est comme ce qu'on a élection, c'est là maintenant qu'on peut voir maintenant qu'est-ce qu'il y a à faire. Et puis tu ne peux même pas dans l'élection, tu as Bunda, tu as Kaleba général, tu as Michel, mais ça n'a pas de sens. Ok, donc tout le monde est d'accord, Bapolo, Tende Bomo, on a fait la chemise des alliés, ils ont les appaisants, il y a bonne qualité, mais Babilo quand vous dites binomo bo salisi yango awa ou bien witi commande na kisasa non bisomo on est mutuni dans une initiative non mais bisomo on est dans une initiative que non que nous condamnons quand la biso appui mais pour un petit peu de soutenir mais tout ça belé on est venu comme monio mais ça va moquer. On est tellement nombreux que vous ne pouvez pas savoir. Le polo, oyo, le Sengis Koyo, et pas de Moukoyoka, payé belé, à mon aspect, masse belé. Alors, l'information de télé, tout le monde dit à ce que tant de combattants, les combattants, 8 millions de femmes violées. Balobi ba maman bande ko na bisa basi ba osal ba ma be yango bazobo ya likambo wana bango ba combattant balobi président azali étranger bango bazobo ya likambo wana to moni susu batayi de peste qui sa ba leti na télévision mutu mo atamboli bo bolumu bino na nyoso to na bino message amene zani bozolo ba le message na biso zali il est simple to mema tout ce combat na biso mo na élection. Ça c'est pas que na robunda na robeta oh PPRD oh IDPS non. Il faut nettoyer manier Maramtouna élection. Parce que avant Kabila a été élu, Vandaki, Basolaki, Tshisekedi, Bakonzebe, Basolaki. C'est que ceux qui vont se revendiquer. Pourquoi pas, mais là pourquoi pas Basolaki avant que Mirna Boiba Zelaga comme président, Abanisco pour revendiquer. Non, c'est bête. Au jour d'aujourd'hui là, le combattant va commis, il n'y a pas d'opposition. Mais pourquoi créer une opposition? Au moins ce bisoni, au moins ce bisoni, au moins ce bisoni, c'est parce qu'on a marre que le Congo soit sali. Le Congo est sali. Conseil réservé à Babitumba, Bagarada vu, les combattants. Non. Maintenant vous allez faire comment si aujourd'hui il y a un concert.
Oh, Mimi Tike va organiser concert dans bon sang. Bino va combat, Bino va battre pro Kabila Boroya, pour permettre un concert, va combattant, va boy concert. Ça va se passer comment? Au moins, tout ce qui se passe aujourd'hui là, ça ne s'est jamais fait. Ici là, à Paris, c'est la première fois. Parce que, mais pourquoi? Parce que les combattants, ils n'ont jamais eu face aux gens qui sont comme eux. C'est simple. C'est simple. Mais c'est simple. Parce que ceux qui les l'ont né à Bolivie, qui va combattre, ça va terminer par quoi? Par le dialogue. Au monde n'est pas un choc. Ceux qui ont la garde, c'est pour l'année de qu'on va être parce que nous sommes des jeunes, on se connaît. On se connaît. Maintenant, c'est un oyer les lots, au béton, parce que nous on connaît comment on tisse, que y a beaucoup de combattants. Alors, César, les autres membres en bas, ce sont en ligne que d'abord garantir Bissot. On ne va pas s'exposer à la hostilité comme Bino Bozoya, Bozo Koutana, combattant, Bitumba Moro, comment on va congolais. Nous espérons que ce n'est pas ce qui va se passer. Non, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Bissot n'a pas été but dans Bissot que non, tout le monde entre Congolais. Mais ceux qui au moins but dans Bissot, ceux qui connaissent tout le monde qui n'est pas général Moraillé ou ministre Moraillé, qui est combattant, mais ceux qui se connaissent, il s'agit de Bissot peut mener la violence. On va le mener mais pour la Congo. Parce que nous avons toujours représenté une mauvaise image à Congo. Toujours représenté une mauvaise image à Congo. Bitumba, ministre, il va bêtiller, député, il va bêtiller, non. Bissot n'a besoin qu'il n'y ait qu'au Tamboka pour voter par élection. Ceux qui bino si quoi va combattre pour zapper niveau dans mon bino, à zapper pour voter bino. Pour te payer mais l'élection pour voter, c'est permis qu'à l'équipe, tant mieux. Et à la raïs, et à la haut peut-être au Robin pour se présenter. Ceux qui a l'équipe, on va le soutenir. Et à la Tshisekedi. Mais et à la bataille IDS, ce pays IDPS, Tshisekedi, Obemba, on va le soutenir. Mais on n'a qu'un seul président, allons jusqu'au bout, pour soutenir rien, c'est Joseph Kabangé, Bissot Penaboni pour zapper les jeunes. Mais c'est un président jeune, tout ce qu'il est temps. Parce qu'au moins, au niveau Congo, il y a beaucoup de combattants qui sont au Congo. Moi, chaque année, moi, je suis au Congo. Dans mon évolution au Congo. Tous les gens là qui marchent là, peut-être même que 30 ans, en Afrique. Mais moi, chaque été, je suis au Congo. Et puis là, je vois les choses, je vois l'évolution. Ça, c'est pas en 5 ans qu'un président a eu à bon Sambo. Donc, Gissi, Roby, à part Masolo Oyoto, qui n'est pas solo, il paraît que l'association n'a pas beaucoup présenté, à part Masolo Kabila, l'association n'a pas présenté les années dernières. L'association n'a pas présenté, mais il y a plusieurs buts. Non, mais la but, il y a plusieurs buts. Mais non, mais qu'ils ont contre la délinquance. Que les ministres ne vont pas au conseil au mois des jours. Non. Bissona Bueno, mais nous sommes officialisés. La préfecture a été avant-hier. Donc à partir d'aujourd'hui, donc le conseil est zongi n'a pas. À partir d'aujourd'hui, tout seulement on a voyou. Mais le conseil est zongi. Mais c'est pour que l'État français y est, tu laisses faire Mikanda. Mikanda y est. Mon épouse, son épouse, tout ça, on a besoin d'un gouvernement soutenir. Ceux qui n'ont gouvernement soutenir Bissot Lélo. Mais évidemment, c'est ça. Mais nous sommes à Gare du Nord. Mais nous sommes à Gare du Nord. Ceux qui m'ont quoi, 6 minutes, moi, ça Kabila. Parce que nous sommes, donc le gouvernement peut dire bango bazo senga fond, bo pesa bango fond masolo aussi là parce que le long de tout le babo conseil c'est zongi. Conseil c'est zongi donc vraiment abeti Nolanda, abeti pe na Toronto. Vérité pour les centricages Cléboa a dit Londres na kasi to ki makamtu à moins que bazana makambo. Donc ba conseil lelo Roby na Gissi balobi ezongi. Donc conseil lelo mututu alingo tya libaya acha libaya bango basengi gouvernement ka soutenir bango. Alors ça ne pas le parce que Alex avec les raïs ça soutenir pas la bassi. Mais pas la bassi mais la tête non. Alors soutenir. Ça la mara passe, il prend des batailles des ordres. Pour normalement l'espace bien ça bazana besoin ya des ordres. Faut pas que kuna kishasa pour va breaker. D'accord président mboka bataille ça pour. Donc, mon président Joseph Azap Nakishasa, donc on appelle Mimi Chité, va nous soutenir. Voilà, chers amis, nous estimons le souhait ne pas. Nabanzi bandeko oyo bosali kolanda biso likambo oyo yaba combattant biso
Ce que tu ni DSV combattant zanani, n'a ko expliquer yo très bien donc de A à Z, il y a Y, ce qui Z au carré n'a ko expliquer yo. Mais les anti-combattants bazali banani. N'a ko banda nano ko développer selon ngai. Selon ngai, ce qui ndeko oyebi ko développer lisusu malamo e ko zalangai. Bandeko boyebi poto oto yaki ezali poto ya makambo bandeko. Ezali na ba famille ebele na mikili na mpoto bandeko bayakala. Pe ba bota bana kala. Bana pe ba koma na ba âge biso tozali. Bana pe ba koma na ba se ya ba âge o biso tozali. Bana pe ba koma bakulutu na biso pe ndenge tozali koloba boye. Pe basusu bayaki na poto na ba âge ba 9 ans, ba 12 ans, ba 5 ans, donc ba 13 ans, ba ye kokoma mobange na kati na mikili na poto lolenge ngai na yo toyaki pe na âge oyo ya mike mpe na kati na poto oyo soko ye na poto na âge ya 25 ans ezali âge pe kaka ya muke oyo oye na poto soko kokisi 40 ans 15 ans obeti awa ozali kokola awa okokisi 50 ans awa mais oyaki na 25 ans na âge wana obeti 25 ans awa donc kokola na yo ezali divisé moitié moitié kokola na Congo mpe kokola na kati na mikili na poto. Alors bantu bandeko bolanda moi intro oyo pona pesa kabino intro oyo po bokola. Intro oyo ezali intro moko kitoko mpe boko comprendre que no mitu esalaka. Ezali na batata mingi na tango oyo bayaki poto bayaka na bana na bango. Bana na bango na ba papa na bango bazalaka batu na komela masanga pe kolakisa bilamba pe kopakola produit oto bengi ya hydroquinone couleur na elongi mobimba. Batata wana bazalaki nini kopakola produit komela masanga kosala ba coopération ba shekula kosala ba coopération ya koteka bangi oyo babengi nkui na kati na poto. Bapapa na babandaki kosala yango. Alors, lokola bapapa na babandaki kosala yango na tango ba musicien babandaki koya. Bana na bango siko na ndako bazalaki éduqué. Bazalaki mal éduqué na kati na ndako. Alors bana bazako kende kelasi bango moko kozonga papa azali kotala voir même bakaye na bango te. Pona ko vérifier bakaye soki bano bazana ba note ya bien ko pesa bana ko corriger mpe ko aider bana na ba devoir na bango ba père wana bazalaki ko sala yango te bazalaki incapable parce que la plupart ba tata na tango wana oyo bango moko pe tout d'abord batangaki kelasi ya malonga te eloko ezalaki ba yemba bango na miziki alataka bien maneti ya bien, basapatu ya bien, mais bana na bango nde éducation ezalaki mwa mobulu. Pe ba mama na bango bazalaki basi oyo batelisa bilongi ngwa oyo bakendaka komema ba musicien oyo ba musicien babimaka na bango oyoyo bana na bango batangaka kelasi me ba mama wana basala banganda ya ba maboke ya koyambaka ba musicien ya kosalaka ba kitubu pamba te batu basalaka bekobo na kati wana bana wana bazali kokende classe me mutu ako contrôler ba devoir na bango bazalaki te bana mwana ye moko mwana classe ye moko abundanaka lisusu na ba devoir na tango aza kobundana na ba devoir bana ba mama azali na ekala na ye bapesa kombo ya mama boye bino moko boyebi papa esika azali na minute wana azali na ye na répétition ya viva la muzika to ya zaiko ou bien ya sama ngwana ou bien ya mpire bakuba na kati ya répétition azali kolanda na ye nzembu o ba musicien bawitaka poto po babwaka ye libanga sikoyo bana wana batikala na ndako bazalaki lokola délaissé bana bazali kokola
bazali kosala n'importe quoi na kati na ndako, mais ba parents na bango moko azali na ye na répétition ya Empire Bakuba, moko mama azali na ye na boîte kuna atekaka ba ngolo na ye, atekaka ba oto zali ko benga ba kwanga na ye, atekaka ba nzombo, atekaka ba ntaba na ye, ba kamundele. Basi nyonso tu oya ba bula oya ndumba mpe na ba mibali nyonso tu oyo bakendaka koyiba kobeta bashekula, bango wana bazalaka esika moko bafandi baza kotelisa ngolo mpe ngwasuma eza koyinda mayele te. Bana wana batikala na ndaku bandeko, éducation ebebi. Na tango bana wana éducation ebebi, nani akokorige bana wana? Bana bazonga 22h, mama kutu azonga ne 5h du matin ou bien 4h. Papa kutu nenga zali wana ye alandine concert so moi répétition aena ndako ameli mwa bangine ale mwa alekani epa ya mwasi ale ye wana lali na tongo kayu kaka rapide azongi kaka ndenge wana. Alors bana wana bakoli batangi bakelasi ya bien te ya malonga te. Alors lokola bana wana batangi bakelasi ya malonga te, bandeko bino nyonso boyebi tata oyo aboti mwana na ye ou bien mwana oyo aye na poto mwana muke, bandeko na banzi bana wana batangaka classe pe bazwaka lokola na biso atolobaka ba berufu na bango pe bakendaka na ba université. Mais la plupart bana oyo batata na bango bazalaki ba irresponsable, donc ba buka biki bakenda na ba classe likolo te. Donc baza pe na ba papier ya qualification te. Oyo okomona mwana yaki mwana muke awa, mais soki ba ebisio ke musala za ko sala ya gardinage ou bien ya vigile, oyo bino bobengi sécurité na porte. Est-ce que sécurité na porte ya magasin ya Aldi to ya magasin moko boye? Mwana oyo abotami na poto bandeko, est-ce que papa wana zali na honneur? Or que tozali komona bana oyo babotami na poto oyo bayepe mike awawa ya bekolo misusu, ba ingénieur bazali, ba docteur bazali, ba licencié en droit bazali, batu ya kidi bazali ya bekolo misusu. Ya ba congolais pe bazali, mais bazali mingi te. Mpamba te ba papa bazalaki ba irresponsable. Alors mwana koli awa yena aja muke bandeko, azali pas même cadre na société. Non, azali kokende kosala misala oyo biso tokendaka kosala na ba Gérald Kananga Mpombo, oyo tokendaka kosala misala oyo ba DSV tokendaka kosala to ba Charlie Kashila, ba Roger Kachama oyo biso tokendaka kosala na poto, pamba te toye na kimokolo na poto tozali kaka kobunda na ba misala oyo. Bana wana pe lisusu o bayaki mike lokola barataki bédication, bango pe bazali kosala les mêmes misala oyo biso tozali kosala bandeko. Ngola bimi na mai chubu ngola bimi na mai eyindi nini eyindi bandeko. Bana wana batalike ba polonais batondi na kati na France, ba russe batondi na kati na France, ba hongrois, ba romain, ba ukrainien, ba moldavien, ba tondi na kati na France mayele te. Alors misala ekomi mobulu, ekomi en tout cas qualification na musala na yo, olakisa otanga diplôme na yo, soit olakisa yango po ezala malamu. Alors bana obayaki kimuke lokola batata na bango bazalaki ba irresponsable bandeko, et pesi bango vertige. Mwana botami awa bozo kene ko betane plonge esika moko. Imaginez-vous, est-ce que parent oyo abotaki mwana wana awa ou bien mwana wana yaki na âge ya 5 ans ou bien ya 7 ans, est-ce que parent wana azalaki responsable ou bien azalaki irresponsable? Alors bandeko, bana wana ba comprendre que ba polonais ba tondi awa na kati na poto baby misale ezali te,
bana komona mwana botama awa français na munoko tina suka lokola ba congolais balobaka ke soko zolo ba français ya malamu nde ozali mayele me komona ye na kati na magasin alati costume pe na cravate lokola moto ya mayele bandeko nzoka nde soko tali akenda na classe na mosika te yango azali kotelema kosala sécurité na magasin ya Aldi na kati na France kuna to na ba Carrefour wana bandeko azali kosala yango bana wana bakomaka ba bandi koya kosala lokola ne ki banditisme na kati na nzela kokanga ba congolais ko botola mbongo oyo boyokaka ke babimaka ba Zulu to ba Ninchak bana wana lokola bamoni ke vina bango ebebi bandeko bazali lisusu na ba moyen ya ko vivre tête lokola ba comprendre groupe de force moko ebima na kati na mikili na mpoto oyo tobengi ba combattant oyo bazali ko bundela mboka na bango mboka ya Congo bandeko mboko ezali mboka oyo ezali na plus de 8 millions de morts ba violé ba bomi mais bana wana il s'en fout pourquoi parce que ba yebisi bango ba beteli bango lisolo ya les corbeaux et les renards ndenge balobaka ke maître corbeau azalaki na likolo ya nzete na moi mbongo na ye esika ezalaki ba comprendre que non pour réussir dans la vie il faut tuer les Congolais biso na biso to bomana banana ba comprendre que non mbongo ezali ko circuler na Europe pe na kati na Afrique tokosala nini biso batu oyo totanga kelasi ya malamu te biso batu oyo tokomi lokola bana ya nzela to bana ya balabala kaka tokoloba bashege soki nini bana wana ye balobi te eloko tokosala boye en tout cas lokola ba combattant babimi bandeko biso tokende koyokana na groupe moko oyo tomonaka bango bazalaka lokola na tendance ya mbeli ya minu mibale oyo babengi César Ngabi mpe na Adilo Ndole lokola batu wana balela miziki alors bandeko lokola bapimela bango miziki na kati na poto bandeko bayokani lisusu na ba musicien oyo bayaka na kati na mikili na mpoto bayebisi bango balobi omoni ndenge ba combattant basalaka boye wana ba idée ya César Ngabi na Adilo Ndole bomoni ndenge ba combattant bazosala boye biso tolela na biso ndule sans bino toko vivre te biso to former ba petit moko boye ba bundela biso mais to tia bango lokola ba anti combattant to appuyer bango comme ça biso toko benda mwali nyere bandeko boyebi mbongo ze eloko mabe mbongo ze eloko mabe bandeko misala pe komi pasi wana poto mbongo to benda mwali nyere epai ya Kanambe mpamba te soki ayoki kaka anti combattant kotoyo bakotinda lar wana ekekweya na makolo ya César Ngabi pe Adilo Ndole bandeko bobo salate César Ngabi azali mutu oyo papa na ye asalaki na gouvernement ya Mobutu amona ne pas cité na vie ayebi te souci ya bana ya cité akola na mbongo ya ba congolais à l'époque ya Mobutu batu oyo bayebi papa na ye moko pe alobaka mpe na interview boyebi asa na pasi moko te ya peuple congolais akola na pasi te ayebi te ke mutu oyo asa kokende classe makolo ngulu mutu oyo azali kokende classe il faut ateka pondu mutu oyo il faut akende classe akende kotia bakoni ye yebi e pasi wana te César yebi pasi wana te parce que bango na adi Londole batata na bango bakoli na deuxième république basalaki misala bien bayebi pasi wana te lelo yo kozonga na Kinshasa okokende kofanda na vie moko ya mabe mais bango batata na bango bayiba ba mbongo ya ba peuple congolais baya na poto na ba âge pe ya mike batangi ba classe toyebi bato batanga na bango ba classe toyebi
Alors bandeko lokola ba papa na bango bazalaki bongo ba traître bango pe balobi tiens il faut biso toluka moyen toluka mbongo entre ba anti-combattants na Hippolyte Kanambe na ba musiciens ba intoxiqué ba musiciens ba yebisi bango tala pour concert ezonga na poto bino ba musiciens nyonso ya Kinshasa bosala grève kuna na kati na kin bosala mama na marche na kati na Kinshasa po awa na poto ba pekisi bino bobeta miziki bosala mama na marche na ba fanatique na bino nyonso tu tango bako filmer batu na bino balobake na poto baboyi miziki. Est-ce que César Ngabi a dit Londolé boyebi vraiment te que Congo ezali ko souffrir ya solo bandeko ba musicien ki sasa ba yokani lolenge wana Adi Londolé na César Ngabi ba yokani pe na ba petit wana oyo ba père na bango ba edikaki bango bien te balakisaki bango pe souci ya mboka te soki bomonaki na bana basi misusu o ba rata mabala bazalaki na libala te batambola na kibondumba bango wana barate libala ba ye wana bandeko souci na bango ezali nini bandeko ezali pona mbongo ke basala nyonso mouvement de force moko avec doyen na bango avec ba collaboration na bango po batinde na bango mbongo banti combattant batinde na bango mbongo pe bandeko misusu balobi ke mbongo se komi mais eko pesa nungu kalate bako panzana kuna na ndenga mabe pamba te partage ekozala malamu te bako panzana na ndenga mabe pona nini babundisa kaka bandeko na biso DSV babundisa bandeko na biso nyonso ba combattant oyo bazali ko telemela pona mboka na bango babundisa bango yango bandeko bomonaki esika oyo ba anti combattant bazali ko senga président soit disant que président na bango apesa bango mbongo a soutenir bango chose incroyable président na bango a soutenir bango apesa bango mbongo pour bazwa makasi ya ko bundisa lisusu bandeko na biso ba congolais oyo bazali ko bunda na kati na Europe président Joseph Kabila pesa biso mbongo poto zoto somba ba tricot tala kimandian oto bengi la mendicité kimandian président Kabila pesa biso mbongo tozwa mbongo tosomba ba tricot tosomba lisusu nini bandeko bango mongo bayebi mbongo oyo Joseph Kabila ko pesa bango po babundisa biso na yo ndeko sali kolanda oyo sali na pasi ya Congo babundisa yo bapesa bango mbongo babundisa yo. Alors bandeko bazali kozela mbongo na bango ekoma na maboko ekekoma na maboko nani bandeko association de malfaiteurs ya bamiyibi oyo balingi kobundisa peuple congolais po balia mbongo e complice na ba César Ngabi pe badi Londolé pamba te bazali na clique na bango oyo balingi concert kaka esengeli ebeta. Ah bandeko papa na biso mayamba mwalo yembo ndenge tozali kopasola mpoke na biso tomela mwa mai nde tokokota lisusu na moboko ya makambo na biso eboto.
Merci papa na biso mayamba kuna na Régie na loyembo ya kitoko oyo osili kochela biso. Tozongi lisusu na masolo na biso to décortiquer po congolais akola. Bandeko na biso oyo tobengi banti combattant basali appel de fonds epai ya Joseph Kabila pesa biso mbongo to bundisa bandeko na biso. Ya solo bandeko likambu oyo banti combattant oyo basali pesa biso mbongo to bundisa bandeko na biso. Alors baye balobi likambu oyo banti combattant balobi esali mwa impact ya danze pambate bandeko oyo bazalaka babinemi ya ba congolais, bandeko oyo bazalaka binemi ya lit na biso, bandeko oyo bazalaka na posa lit oyo kufa, bandeko balingaka mboka ya Congo ebonga te, bandeko oyo balingaka mokonzi mosusu ya sika akota na Congo te, bandeko oyo bazali ko détruire ba congolais, bangonde bazali ko appuyer banti combattant. Bandeko tolobeli bino ke nzele ya mukuse bolinga te. Papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba tolobaki yango bolinga te, degré ou de force tozwi mboka na maboko pe mboka masolo ezali kokende kitoko. Congo ezali ya muluba te, Congo ezali ya ba congolais nyonso tu. Yo mutu oyo ozali na ignorance oyo ozali ko banza ke no Congo Etienne Tshisekedi azali ko bundela ba luba te, azali ko bundela ba congolais etant que azali congolais. Bolandi discours na ye boyoki esika azali koloba mwane tutatu moyo bimpe ou bien azali kolobela pona sor ya peuple congolais pasi ya ngai na yo. Alors bandeko association oya ba miyibi oya ba ndoki binemi ya ba peuple congolais o bazali ko pousser bana wana bandeko. Soki bomoni mwana moke azali ko gangela mikolo alobi ke na lancer bino défi biso tokomi ba anti combattant toko bundela komba oyo Joseph Kabila pesa biso mbongo to bunda to somba ba tricot. Est-ce que tricot eza combien pour Joseph Kabila apesa mbongo? C'est-à-dire que bana wana bazali na mikolo na sena bango oyo bazali babimisi bana wana liboso bino bokende boloba na banti combattant mais biso tozali na se tozali ko appuyer bino mais bana ya batu bako kufa liwa ya soso koya kotia bana ya batu oyo bazali na batata na bango malgré ba raté d'éducation kotia bango liboso bino mikolo bobombani na sima bolingi bana wana ba salir bango bana wana ba boma bango lobi soki Congo esikolami oya bengami tous les traîtres congolais akokena libulu ya nkosi bino bobombami na bino mais botiki bana wana baya kosenga mbongo appel de fonds ba pesa bango po ba bundela bitumba oyo banti combattant. Bandeko ezali pasi tango ba combattant biso tozali ko bunda na kati na Europe. Si boyoka mukolo moko ke DSV asali appel na kati na ba radio ke non botinda bambongo est-ce que bitumba oyo ba combattant basali ko wita na kati na Angleterre Général Ngando aboma ngubu na gogo balongwa kana mboka Angleterre na ba mokrekese bayaka na kati na mboka ya Allemagne awa to na Belgique na Hollande pe na France na Suisse pe na bamboka nzinga basenga banani mbongo po bafuta basala ba action wana abongo yo anti combattant soki omonyo zali ko bundela chef na yo kosenga mbongo te bundela ye sans que osenga mbongo. Est-ce que si bomona Henri Moke Bokechu premier Patrick Chibango Mama Eli Kembe pe oyo tokobenga leki na biso oyo Jano Kabuya pe bandeko belé na kati na mboka Belgique ba déplacement na bango ba salaka. Si bomona ba tieke ba congolais toza ko senga ba mbongo bo soutenir biso ou bien gouvernement moko ezali na ba frère na bango. Si bomona Rex Kazadi
Odombo, Volcan, Babé, Mama Yuyu, to Roger Bongos. Baza kolongwa France balobi ke bo pesa mbongo poto zali ko bundela bitumba oyo. Si bon mona bas général Segeti na Allemagne ba commandant Scorpion batu ebele ba commandant a kati na Allemagne o to bengi ke ba combattant si bon mona bango ba leki balobi ke to zali ko bundela mboka pona mbongo ya solo bandeko eloko o to zali koloba ke peuple congolais esengeli to telema moto nyonso tu oya kozala ennemi ya peuple congolais oya ko bundela congolais oya ko détruire congolais mbanzi na ye akamundele na jour ya libération pamba te makambo oyo ezali susu maseki te tosakani mingi bozali ko expose bana ya mike ya batu bino mikolo bobombami na nsima tomona lokola César Ngabi ye alobi ke non banda lelo musique zongi avec oyo ndenge balobaka avec vibration nyonso surtout kolobaki à partir d'aujourd'hui concert zongi na Europe producteur nyonso surtout aya ko produire ba musicien achali baya na ye concert ke betama kitoko solo César Ngadi c'est qui oya koloba bongo na banti combattant bomoni déjà couleur ya César Ngadi a sepeli kitoko solo pamba te esika oyo batu bazalaka makasi pona ko bita basi te balandaka ba musicien lokola ba musicien bazalaka batu oyo basi balandaka bango ba profitaka basi ba finaka bango ba makolo na bango ba profitaka basi ba salaka bango ba nini ye azali ko sepela ke concert ezonga sans tenir compte azali koloba pe ke concert ezongi banti combattant ba telemi producteur nyonso alingi tala esika ndeko na biso César Ngabi azali komema mama na polémique to azali kotia potopoto to ebite race ya César Ngabi est-ce azali côté na biso ou bien azali côté oyo balembongo. Alors bandeko tozali komona ekomi batu oyo naza koyeba te bazali kobundela banani César Ngabi azali kobundela nani mbongo ya Hippolyte Kanambe to azali kobundela biso ba congolais yesolo bandeko eloko ezali eloko moko ya pasi peuple congolais oyo azali kolanda biso na tango oyo esengeli ozwa décision pe ozala déterminé ba filme ya ba site block ya pamba il faut bolekisaka yango pamba te ezali distraction soki bomoni mutu acheli bino makambo pona libération ya mboka pona kokanga monguna botala yango mais soki mutu ayeli bino polémique oyo ezali ke eko aboutir ne loko te oyo ba former ba leki ya mike pamba te bango mikolo batikali na se bazali pas même na souci ya mboka souci na bango ba pakola ba ina na bango souci na bango ba sakana na peuple congolais bandeko to pekisi miziki tolobi eko beta te que ça soit ba petit wana ba bimi to ko écraser bango tina suka na bato batindi bango bandeko botali bilili muke oyo bomoni la costa beti miziki na ye bandeko est-ce que wana ezali miziki soki lelo ba musicien congolais ba yokaka ba musicien congolais bazali lokola ba mbua bazoba na banzi kozala musicien ezali mutu oyo atangi classe te oyo azali instruité tala miziki ya la costa ndenge azali kobinisa mwasi alali na CP mobile azali ko matela ye na likolo lokola neti abotisa ye bana mpe mwasi azali ko pesa basima na ye pe mobile anyonola ye bandeko wana ezali concert ezali éducation tandis que nous sommes des pères de famille tozali na bana na biso wana ezali ko détruire population wana ezali nini abomination to ki sodomisation o tozali ko benga ke Sodome et Gomorre. Oh Congolais, tozongana na maturité, tozongela kibo moto na biso vraiment ya solo, toyeba ke tozali vraiment ba Congolais. Est-ce que un Congolais azali motu oya kolakisa bolumbu na ye na motu nyonso to après César Ngadi pena bandeko na ye oyo adi londole ba sepela na biloko alolenge wana na ba question ya kotuna ya flatterie
bandeko match ezali mabe biso ba congolais toko bomana awa na kati na Europe toko tiana bambeli toko poisonner biso na biso pamba te bitumba oyo soki totali ndenge bandeko na biso bazali ko boma bango ndenge totali soki bazali ko violer bango tozu mutu oto bengi Moïse le sauveur bakosa biso ya trop balaka biso ya trop bandeko papa na biso oyo nzambe a ressuscité ye apesi ye makasi na âge oyo azali kotambola partout na kati na Congo. Est-ce que boyebi azali kolia boyebi ndenge azali ko souffrir batambusaka yo partout okendaka nyonso tu ipe accepter azwi mbongo na ye afandi mais azali ko bunda pona yo na ngai na bana na biso na bankoko na biso po ete Congo ebonga bayini batambola bakanga bisaka mais yo ndeko na ngai congolais yo ndimi na yo ozwa mbongo ondimi na yo ke olekana na bilili babenga yo anti-combattant. C'est bien, c'est beau ça, c'est bien beau, mais yebaka yo mtolakisi elongi na yo anti-combattant mais yebaka okozala kombati jusqu'à l'infini tokotika yo te pe groupe nyonso tu o ezali ko soutenir yo bo combattre ba congolais o bazali ko bunda dans le vrai pona souci ya mboka na bango bino bo bimi ba anti combattant musique beta batindela bino mbongo tokotala bino ba anti combattant mususu ba bima koto tokotala bino na banzi bato boyebaka te soki bino bano bozali kokola bozali kolia bi bende bobanzi munene soit ba pake yango ndeko bangisa ba combattant me bandeko mukolo bokomona combattant ko senga bana wana moko bandeko ngana ko lancer bino défi bana obo bengi ba anti combattant na ko lancer bino défi na ba journaliste soit disant ba chroniqueur oyo ba filmaka bino anti combattant moko na combattant moko ngala ko bima liboso bochelanga anti combattant moko na sport oya sala comme ça akoyeba keno akolapa keno batu misusu batushaka bango te makamba mboka eza blague te petit ozali kokola na poto awa oyebi te petit okozwa ebor mususu na mutu petit okoma kiola kosakana te makamba mboka Congo ezali ko nerve biso tozali ko dépenser ba vie na tozali ko dépenser mingi pona kati na liti oyo moral na biso c'est baby ndeko oya kozala ennemi ya peuple congolais bandeko awa na poto kesa soso na makasi na yo me yebaka botunaka batu misusu mutu wana nani okozwa kaka moko petit quelque mikolo okomi kiol botunaka nanu batu bozosakana makamba mboka Congo ekomi kopesa batu kanda kosakana te batu misusu soka vimbi amemili bende na petit botunaka nzete kauka bayebisa bino petit esila te petit okozwa moko petit eke simbo wana te bozoganga mbasu eko simbo wana te pamba te makamba Congo batu bakomi kozwa ngo à la légère tozali komona pasi tozali kose pumone totie ba vie na biso ya danger tobebisi ba mbongo na biso misala na biso totie ba famille na biso ya danger yo ya ko bimo ya koloba ke non yo komi anti combattant yo ya ko bunda o ya ko bundisa biso alors moki les etali yo emoni yo alors congolais nyonso amoni yo makila ya 8 millions de congolais plus de 8 millions ba assassinat du jour au jour ondimi na yo ndeko na ngai mama na yo pe na ndaku azali convaincu que mwana na ngai ya komi anti combattant banani babimisi ye Adi Londole na César Ngabi pona nini aboma ba congolais abundela ba congolais est-ce que ndeko na ngai soko perdre vie na yo pona papa Wemba okiko bundisa mutu pona papa Wemba n'intérêt à papa Wemba to ya Kofi ou bien ya JP ou bien ya Lacoste olie obundisa mutu oyo azali ko boma ba ndeko na kati na Congo yo lingi ko bundisa ndeko na yo pona mutu moko oyo atiki bana ne na kati na ndako misala na bango kolala bana mikie na bandeko na bino nyosu tu peut-être batona balala ba mama na bango yango nde epesa bango mwa traumatisme ba ko bundela biso lito ke sila te lito bandeko to sako yebisa bino oyo azali ko bunda dans le vrai akozwa résultat oyo azali ko bunda dans le faux akozwa oya ye degré ou de force pamba te ko banza te que tout le monde o balobaka na ba radio ce sont des inaptes ou bien batu o ba salarié mais bo keba na batu misusu ben touchable
makambo ya Congo oyo eza lokola neti mutu ayeko lala mama na ngai, eza lokola neti mutu ayeko beta mama na ngai ko boma ye. Makamba Congo oyo bande comme susu soki bozali ko zwango na blague ke oleka na okoka ba filmer yo oloba mais yebaka otie vie na yo a danger na biso de tous les combattants otie vie na yo a danger. Keba bandeko bozali manipuler banti combattant soit disant banti combattant bokeba kalate libération du peuple congolais boko kitawapi c'est bien. César Ngabi c'est bien, Adi Londolé c'est bien. Bolakisi biso bato oyo bazali binemi ya ba peuple congolais na misala obino bozali ko sala. Bolakisi biso bato oyo bazali binemi ya ba peuple congolais mais bato na pe bako dénoncer kaka bino mutu bozotinda bango. Bino bolakisi biso toyeba ki teke tokoka komona bato banti combattant na kati na poto mais bino ba César bolakisi biso. Mais bato wana pele toko landela bango. Bakoya koloba ke non vie eza biso te ezali bango nemtu basombaki ba tricot oyo batindi biso to sala bongo suka na bino ke suka wapi yo bazi biso nyos tokozala toujours na exil na poto tokokufa kaka na poto tokozonga na kinte ban compte à rendre ekozala na kati na Congo ndenge balobi pays de droit donc ekozala ba compte à rendre na likambo ya Congo bokeba na mabele à Congo. Tous les Congolais ont été les musiciens. Bisoté. Jamais. Tous les musiciens te na maloba kitoko to flataka bango te. Biso tous les Congolais ont été déterminés pour na mabele na biso. Mais bino batu bozali ba Congolais oyo bozali lokola Yudasi oya teka kinkolo Yesu. Okozwa mbongo lelo ndeko na ngai Adi Londolé César Ngabi pe baleki na yo nyonso obotie bango wana bazali manipuler bozako manipuler bango bozwa mbongo bolia bosomba bandako bose investir boyeba bato bazalaki na bambongo bamema yango te mais compte à rendre na ba congolais makambo bino bozali kosala etumbu tombano ekosala papa na biso mayamba mwalo yembo pamba te makambo epesaka nga kanda na nsima na meka kopesa bandeko na biso oyo bazali na nzela ya singa to meka konyata mpe kopasola moboku ya mpoko malelo. Merci papa nabiso mayamba kuna na régie na le yembo kitoko bandeko oyo bozali kolanda biso sans plus tarder to le kananano epai ya ndeko na biso Gérald Kananga Mpongo toyoka ye na intervention bandeko to fungoli li na biso ndeko nyonso azali congolais azali kolanda masolo ya mpoko malelo aye ba contribution na ye li na biso azali ko fungwama aye ba kopesa point de vue na ye na masolo ya mpoko malelo e boto papa nabiso Gérald Ozana Maloba. Merci papa na opesi na Maloba. Mais en tout cas nalinga kina no ba tebele baloba na po meka ko loba o ngana na ngo. Mais na ko introduire ka en tout cas merci na César Ngadi na Adi Londolé ndenge babandi ko la biso bilongi ya bato oyo. Ndenge baza kolinga bala kisa soki baza banani. Donc pour ngai naza na besoin ya koloba mingi te na minute oyo. Na lingi na pasola mpoke soki
tosololiti na mwa katikati ya lisolo nde na lobi eboto toleki ilombango epai papa na biso général Leka Wele topesa ye maloba ye aiba kolobela ba congolais eboto matona mingi papa DSPP mbote na bande konosto na pokwa na lelo na radio na biso résistance radio liso vraiment les jours que j'ai vu ces vidéos là de soi-disant des anti-combattants vraiment nazalaki na posa na vomir complètement ceux qui ont dit vidéo on a une bande de tina souka komona que ces marionnettes là qui se dit des soi-disant des anti-combattants, ils étaient manipulés et intoxiqués par les collabos traîtres Adi Londolé et César Ngadi. Parce que ceux qui ont dit ma déclaration, il y a ma vidéo, il y a César Ngadi na Adi Londolé. Bah ça puis il y a Kamingi côté à musicien. C'est que j'ai compris que M. César Ngadi na Adi Londolé, bah il y a Kanasima musicien. Ceux qui basent comme ça la interview na ba musicien soit ba papa Wemba ba Wera ba Jibé ba Kofi ba lia kambongo sima na bango. C'est pour cela dès que ba monique embargo ezali totalement na Schengen mobimba à na Europe mobimba. C'est pour cela ba commis vraiment collé là. Na bandi na ndio na boke binoso ne bandeli ya émission ndengolo bike ndeko wana César Ngadi papa na ye azalaka na régime ya Kondo maréchal Mobutu na pouvoir ba détourner bambongo papa na détourner bambongo omoni ke moto azali na moyibi pe na lokoso ya mbongo soki azali susu kozwa mbongo te alors akosala ba moyen surtout ba zunguluke surtout po aluka bisika kokozwa quelque chose abikela. C'est pour cela a sombi ba t-shirt wana a commis a dessiné longia rwandais pour ba filmer tant que message en est circulé kanamba mona que voilà il y a des gens qui sont en Europe au balinginga mais en réalité sur 100% ya ba congolais zaïrois au tozali awa na Liban de la résistance au moins 99,1 bazali contre le régime dictatorial sanguinaire ya rwandais Hippolyte Kanambe. Seulement quelques marionnettes collabo au bazali pour soutenir le régime en place ya rwandais wana pona mbongo. D'autres congolais bazali kozwa bazali na maele te na babongo na bango bayibake mabele bisika bakunda motolo na yo batekaka yango te. Lelo tozala libanda na bamboka bapaya mais mitolo na biso bakunda bisika otobotami na Congo Kinshasa. Alors yo soki olingi oteka mboka na yo na mopaya okozanga mboko kovanda même ovandi libanda un jour ato komi na nationalité ngo komi italienne komi british komi allemand bakolobano ke ozali allemand british français belge ya papier alors okozala na humiliation devant bakolomboka na okoluka moyo zonga mboka na yo ndeko oyo Gisi Mwanga na Robi Ngele bao babimaki liboso na vidéo wana selon mes investigations ce sont des voyous criminels oyo balalaka na mabulo ya métro na gare du Nord na Paris. Ce sont des gens qui sont assoiffés d'argent bazo luka mbongo kokenomela bangi na basupu na tolo kuna na Paris. Alors c'est pour cela qu'on a le collaborateur qui contacté na l'un des collabos traîtres oya yebani na kombo ya César Ngadi na Adi Londolé ba sombele bango ba t-shirt ba lobi ke ba défier ba combattant mais combattant au ko défier combattant et combattant ça ko bundela mboka oya ba koko na yo azali ko bunda pona ko bengana ba envahisseur ba terroriste oyo ba récupérer mboka na biso. Alors yo soki ozali makilo za ko tambola na kati ya bisisa na yo esengeli ke oyebi ke makilo za ko tambola na kati ya nzoto no ozali ke zairwa comment ko kendo ko bundisa ndeko na yo oyo azali ko bunda cosmo
juste. Ça se montre clair, noir sur blanc, que ces gens-là sont des marionnettes, sont des voyous. Alors, ça ne vaut pas la peine. Il y a batande mwana ke mikolo ya ndenge régime ne ko poya to tia bango na prison. Ces gens-là méritent ya ko tia bango na ba tono ya ba sud pe ko souder ba tono wana na mabanga na kati ko ba ko na fleuve Zaire kende. Matondo papa DSB malombo kabino. Eboto